komona toyebi ke mobali azaka mukonzi ya mwasi lelo namoni phénomène yango échanger nango ekomi lokola ke basi bakomi mikonzi ya mibali 4 heures wana soki ebeti mobali mwasi azosote na ye mobali pa alobaka te eloko te atunaka ne pa te eloko te asalaka ne pa te eloko te bana oyo toboti yo mwasi bakoma otuna mama e tongo etani otiki ya ti ya tongo otiki ya mapa ya pokwa otiki biloko ya kolia obundeli mpo na transport na bango ya classe obundeli bakouta ya classe ezokamusa biso likambo oyo mayele kutu po toloba tozomona te toyebi te to bando tuna neti nani po tozwa solution ya likambo oyo vi nanga papa totali malgré tout mobali akozwa charge nanga mais so lelo totiki ka mibali pamba ezala pasi souffrance eleki makasi kotika mobali ye moko okende koluka aoya nango ezosimba lisu te na ndako meme omona ata mbongo awenze mobali akopesa 10 000 mais okeboye na wenze autrement kosala eza te yango ekomi ka papa abimi nga mpe na bimi mpo toluki mpo na kobokola bana biso anti oyebi te mibali bakoma kaka so azwi mwasi ya bato akomi kosouffrir ya moso akomona mpasi eleki asanya banda koluka te mpo na ngai naluka mbo mpo na mobali naluka mbo mpo na bana na ngai nalisa bana na ngai bafuta bango classe batanga bazala viale bazalaka à l'aise po mibali baza baventurier mingi bana na kati ya ndako batunaka papa neti biso babota biso pa papa na biso okamaka mama na ntongo azwi mboka epa papa asali bino makambo nyonso bino bozomona na ndenge ezosalama te lelo biso bamama tomemi ngambo ekulu suku ata yesu akitisaka na gologota ya biso ezokita te bilongi ebebi nzoto ebebi mutu ebebi polere nyonso ozaka na raisonnement na likolo ya raisonnement na likolo ya raisonnement tata mpe akoki komona nyonso na mavanisaka te yo mwasi tatunoke mama omoni modele oyo tozokendila problème eza tata yo ozonyokoma nga mpe nazomona mpo bozwi eza te akopesa yo pata signe d'encouragement te na kati ya ndako tata koma na eloko ya lion. Travaillez, prenez de la peine. Lokola ye moko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo tope bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Tanga ezali ndenge tobana olela bibeme na kala na ndenge komi sikoyo nde nakoma omona bien mpo na mwa badepense edimina namona esalaka bien ata tozalaka na mamawa yango toleli kaka tobimisi toke kude ekoma kosala bien lokola na bamboka mosusu mpe ezalaka bongo mpo wana vanda na bapont noir wana babrazzaville wana bibembe kaka mpe eleka na bongo nasepela nanga kote wana mpe bazo peza 10 nolela na kala na bandako ezalaki mabe trop de dépenses bamisusu alelisa moninga yakoyaka basomele masanga mela me nasepela nde gouvernement na biso epesa akor ya kolelaka na kati ya mok bolekisi mango boke kuta wana bien dépense mpesa edimie po bato misusu bayeba ata wana poye eza na mbongo po bato misusu bayaka basombela bango kaka wana te me ndenge baolela na mok ezala kitoko mpona kodimie mpe dépense ngai koleka bimba kala ezalaki mabe makasi kovandisa ebembe place moko ndakokufa na maladi mobo ya bien te ndenge toyebi so nyonso de kosangana solo wana epesaka lisusu bamaladi na biso bato oyo kotala ebembe koleka na cercueil kotambola kopesa na mbote ndenge toza na kati ya place oyo matanga ezalaki ma bien te mais lelo vraiment eza bien kolekisa matanga ebembe mbala moko na cimetière boye vraiment eza idée bien mpona nga na préféré etikala nde bongo etika kochange te.
tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genio solo la politique économique socio-culturelle religion pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain ngo ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Marane olia banda ko sileka na ba télévision ko brandir ba document ezali ko condamner bango ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso ana magazine bonda ekolo to bengi balide ya solo pe to beteli bango kambonda acteur c'est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino. na commune ensele précisément na BAT na poso bozona balance te oye kama maka le commandant Pichu atchaki maboko muyibi o aibisaki ya mwana nkani pe akimi mwana batoso bela uchi koteka na ye koluka mbongo ne na pasi ye ayibi yango yola na ndenge commandant Pichu olobaki na micro na biso kozwa moyike moko boye koya boye na ka bazobelela moyibi na bima na biro boye nde kulu na oyo abotoli mama batu 410 000 francs congolais. Maman wana azana e moluki muto azoluka na mwa moke po asunga libota na e abotoli mbongo abengi pe na kombo abimseli lichette akati esaki nde akangami sikoyo abimi moponami na balanzete sika pona ye ezande to sala oyo bakonzi bakeli to tindika e bakonzi bamona bango opération ndobo ama pe botala ndenge elekaki bakangi batie na nzete ande balance te bomo ande population basepelaki pe ba victime balobaki na micro na biso boyoka bango beate balabala ka avenir ndako na biso ka yango na leka kiza pe na moyi na uti pe la saki bien na zana kolia po eza pondu na masango mubeso e uti plateau na zo leka na pe bien la iba ya yo baza bandekula to zala ba ona ka ti ba camarade ba leki na baza ba bien na zo pe la saki na taka boye na muninga la ye na yebi kombo leto so be asoki star boy babimenga o uchi wa bilongola biso ngai se yana longwa binonga na kola pondo eza mutu eza pondo eza eloko te ye mama ka misi lichette ya sika o longola biso mama ka zwale akatinga saki mbangu babandi mbangu ngapela komo kelanda babo kayela nga mibi na bandi obela muninga na bangwana ona yebi kombo na mona ka binga sime enoki na yo pe ya ozobotola nga saka mbongo na moi boye pola nini ya na bandi kolanda bamba ya kimi nde balandi bake kanga na ndako mo bo abata maki biso tusumela na bapecha boye te baninga bazo déplier bango bazo botola tala nanu mama oyo na mwa liboka mpondo na mwa masango auti nango na Kasai mwana yake na kobotola yebi mbongo nyonso o aleki na bona ne sili abomisa bla mama o ni mwana mobali oyo donc bango ko botola pa na bango ezalo kola histoire batiela bango na vie donc bazala musala musu basala raté bango ezaka ka ko botola ko bebisa ko kata ko boma mais ndenga ko déjà maboko na biso en tout cas azonga esute to pesi toli na mama ozo garde mwana muyibi ya kuna boye po pesa ma no conseil po kotonde na sele match se mabe makasi komanda Pichu aye mabe o se obala zete ezo kanga bango pe ezo sacrifier bango ba okene musika Voulez
Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Kaye boulot major mal à l'aise ye kulu na pande na machine na kuna za na place te achaki maboko ne tuluka bakuna oboso mona oyo ba menace bana bankani pe basali ba sabotage pe ba victime bazalaki toujours na pasi boka victime alobaki na micro na biso bon yaki lu na ya na ba 20 na lupango na yo ka banda simba ta na bibu na tala moi si bazali ya oyo na bi na biso ba veni ya sirate bano na uti bia utai musala ukuta kuti bana na wala ndaye babutu le sac na tele na lobi bo so na kitike ba yo kuta na veni na biso baki bana na biso ngo wakomi kuna boye ya ka wale bia kanye na bia kanye bia zoka ki pa meno itali ide biso be mena la police na de mena poste communical liboso di ba ke mena ba masa na bango aye bele ana ba ki misae na ka biso misae ngo to kumena na ko l'équipe bango na moni mamo ye ayaya kwanza ina machete bani au service bala moko téléphone ekoi na sac téléphone ya sui azalaki mibale oyo wana azali na machete azofente nga na ake olanda bango bayo okota na veni na biso ntango bakoti na veni na biso akangi ye oyo wana azwi biloko abandi mango azali na machete ye abengi ye yo ozokende ozotikanga ndeni baotikala koboma ngai yale azali na machete azongi mbango aye abetanga lisete ntango na parade na parade bana oyo bazoyoka te balibisana kokataka kaka bato mpo topesa conseil boni koyoka te biso magazine mwini na Congo tokoloba su te me tosengi peine de la mort elata bino mpo bokende bokufa mpo bosepela me major mal à l'aise aza toujours na bulo ozotika na nsima te mpe apesi conseil mama soki oza na mwana kulu na yoka apesa mwana toli mpo kotonde mate eza mabe makasi. lelo na Kinshasa likambo etali kati bato ebele bazolango ba déception ebele mais ekamwisaka biso likambo ya likelemba babengi na français ristourne ekoma na impact na idéologie ya kosakana te leta mpe ayebaka na likambo ya likelemba te ata na bibilia likelemba eza péché mbongo ya intérêt mpe ezalaka péché mais tokotanga baentreprise yango te baya na idéologie ebele bato ebele bazwa déception basolo ya kodefa bambongo mpe na babanke ya lokuta mais lisolo ya likelemba ekamwisi biso na magazi ya mbonda ekolo boyokata tokitaki population ndenge balobaki eza malamu me eza mpe mabe po ne mabe na ndenge nini mpo ntango ekomaka te soki olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mosusu bapesi bato mosusu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango wana kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba po sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato ozangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi moninga ale moninga azwi mwa fond abandi koteka mpe eza mabe te po toluka bafond le bosali likemba moninga azangai mbongo otekela sungiti esungi ye bosiko tosala likemba tokosani tobona soki odefa mbongo na fika moya kozongisa eza te tosala likemba na tosengi kaka
kaka na population pe bato basalaka makelemba boyeba ke leta ayebi yango te nzambe pe ayebi yango te tango bosalaka makelemba na bino boyebaka kozwa charge na yango mpo mama likelemba akoma na charge ebele ndenge bakina balobaka charge ya moto eleki ya batterie dossier oyo eza a suivre na magazine Mbonda Ekolo boende ezalaka na bino ya likelemba moninga soko azopesa mbongo na ye soko mpe ekomi na tour na ye kongola mbongo na ye pesa ye. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko na ngai toliaka bamabele mingi na batu oyo babelaka ba estoma to pe bamama ezemi na basi ya ndenge na ndenge me toyebaka te ndenge nini basalaka yango bino moko botala fabrication yango ndenge nini ezaka article 15 esalamaka avec impact na idéologie tango toliaka eloko esengelaka pe toyeba ndenge basalaka yango bino moko boyoka ndenge nini babeteli mbonda na likambo ya fabrication ya mabele basalaka mabele to bato bakendo sombaka yango na lemba imbu bayelaka biso soki biso tosombi epa na bango alors tozalaka na système totandi place à propre batie mabele wana todwi mungwa totie bana mibali bayeba beti yango na libende mpo mungwa wana esangana soki babeti yango esili nde tobandi kolinga lokola boye soki tolingi lokola boye po topasola yango soki topasoli yango tokauti yango so na moi avant totumbaka po ebele balobaka mabele salite mabele basala yango salite bakosaka biso moko tosalaka mabele bana na biso baliaka yango biso moko toliaka esali kitoko eloko boliaka na mungwa boyokaka bilengi bomoni ndenge nini elekalaka yango biso tolobi ke article 15 débrouiller pour bien vivre ndeko oyo asikila yango libota na ye mpe kitoko balivra kitoko yo oyo omesala koyiba yaka awa bakolakisa yo mpe oyeba po epermettre mpe yo ovivre kitoko yango biso tobeteleka mbonda mpe tofule mokako swa ndeko na ngai nakosa yo te bamoma oyo ozali kosakana na mai awa ya kisasa atako bakomini mingi mpe ezanga nango bamai boyebake na bamboka na biso te mpe na baprovince mingi bazali kosufula ndenge moko ya mabe makasi botala lokola awa tozali mingi na tembo oyo mingi bato bakendaka ngola bayebi yango parce que ezali mboka oyo ekenda nsango me kokamwa soki okomi awa bidon ya 25 litres oyo tosombaka na ba 200 fois 150 fois kuna eza na 1000 francs esalaka pasi toyebi ke tembo mpe ebimisa balidere ya ndenge na ndenge me bazangi ata moye ya kotiela bango ata forage mpo bandeko oyo bazwa mpe moye kotoka mai na baprix moko kitoko bino moko boyoka ndenge nini babeti mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo awa biso tozosufrire mpo na mai vraiment bosala tu bobatile biso mai tala ndenge tozokumba bakilo na bangomba vraiment biso misusu na baage na biso alors eza pasi vraiment mai nde bamatili biso mai na mboka eloko naza nango toza boye toza na pasi moko akosakana te
mboko ozomona nayebi te bato soki bapumboka likolo baye kokweya awa toyebi te nzela eza te mai eza te toza na pasi yaya ndenge tozali awa ya boye biso mbonda ekolo tokobelela na banotable ya tembo ata badiamatifere to mpe na baactionnaire ya ndenge na ndenge bokitana lukuna na tembo botala situation ya mai poso totali régie des eaux mawa kutukuta Kinshasa kutu bakokala bango te bango kuna ezali kaka pasi esengeli biso moko to se prendre en charge soko yebi oza notable ya kuna bokita bokita ba forage ya kitoko et permettre bandeko oyo batokaka pe mai na bacondition moko ya malamu po baza pe na droit ko vivre ba congolais yango biso tubetisi kaka mbunda mwana Kongo botala bisika oyo tozali bamandala na ebele boye mingi bokoluka boye basoki tozali wapi boye bake tozali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna na province ya Kwango botala bandeko oyo bamama ebele ndenge batali biloko na bango na se batekaka kaka na babele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kotya biloko na mabele nyonso oyo eza kosalaka bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna na province ya Kwango mingi na territoire ya Kasongolunda awa na secteur ya Mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda na pasi tozoluka kaka lisungu basalela biso wenze mai toza na mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani moto akosunga biso vraiment tozoluka nde moto akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te toza na mai te banzela mpe kobeba totoki toza na posa lisuni Mawanga eza kobeba moto akosunga biso aza te toza na posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso bamama toza na bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mosusu te batongela biso kaka wenze toza na posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na baautorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bandeko ya secteur Mawanga boza ebele awa ya Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botalaka be rétroviseur boyeba bandeko obotika bakoma kolelalela la pasi na bakombola bino et surtout ke batiaka baelika bipala bino bozala te bamoma bakampani bakosunga bango mengonga mpe yango oyo bosala bango wenze ya kitoko ekosala bango mpe kitoko bakosepela mingi kolela po susi na bango kaka eza wenze yango biso tobetisi mbonda ndeko na ngai bondimela ngai ke passerelle oyo bozali komona yango nde ekaboli aveni elengesa na université mpe ezali mingi na aveni mopulu na elengesa eta ya passerelle oyo ekomi mabe makasi esurtout ke yango nde ezali korelie rivière oyo elekana aveni Kindundu mpe population ya kote oyo bakomi na souffrance ya makasi ya koleka kote oyo mpo osali erreur vraiment okozwa suka na tétanos toyebi te bandeko badepute ya kote oyo to mpe bandeko ya bitema malamu kote oyo bazalaka lisusu te toyebi ke mikolo oyo bokoya kokosa bana makala ke nazali sosa mboka to mpe ngai kombe ya mboka me ntango bazali konyokoma boza komona te bino moko boyoka liboso ya kamera mbonda ekolo ndenge nini babetaki mbonda ino tokoyisaka na bakonzi ya mboka baranjeli biso kaka pon po enyokola biso fort eza nzela moko efasitaka biso mpona obima ti nzela ya bypass enyokola biso mpona obima nzela wa mopulu bakalaki mpwani babongisa na kuna mais tozosenga mpe bakonzi babongisa biso esika so babongisa biso esala biso bien fort bana moko kaka botongi pont moko bien na banorme bien bazwi basala ata mwa guto kobandelenge ti basala elengesa nzela akoki kodégorge elengesa ti aya kobwaka mituka na kimwenza ou bien na université aza balabala moko principal mpona komi na bumbu ngaba lemba même monga fula balabala ndenge eza boye awa tobeleli mpe na gouverneur ya makala oyo azali inactif oyo mpe baincompétence ezali komonana mingi et surtout ke misala na ye eza komonana te toyebi te réellement soki mpe akoma koto oyo to akoma koto oyo te mais na boye esengi vraiment réparation esalama na lombango mpo population koto oyo bakoma mpe na kimia yango biso tobeteli bango kaka mbonda mwana ya Kongo bondimela ngai ke soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna est-ce oza réellement en la ville province ya Kinshasa tope oza vraiment au fin fond ya ba village
po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba. Côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto ko violer ba mama na ba wezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas ko siéger côté net kaka satana azone adresse côté oyo bino moko boyo kaneli population babetsa kimbonda le gouvernement professionnel faut attendre notre position na biso na Kulumba pour ça passi éclairage public des athées donc ba moto to tamulaka bozo causer ba accident ya mo magazine to bexi no bola ngaliso le kambo bola sur presse ko pata no le kambo na biso ba bezani na makasi ba accident ko sala mana molili bazo ko bazona ba criminel na ba moto j'espère bolanda na mo chaque fois ba moto ba chauffeur na moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moyi tona besoin éclairage public poto yebaka moto nyonso ndenge otamba panda la nuit liloba tu epa bakonza mboka ezake no te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo ekeye mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili yaboye tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya masina na bomoko pe ya bino na misiki ya fourbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri jesi jemba abete mso moko alelo bino moko bomona surtout bamibi oyo bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali mpe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi tokotumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre esasi mpe ezangaka te yango wana mpe na limeti batumbi moyibi me esali pasi makasi na desizio bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala lwa bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika vi ya kimoyibi tika vi ya kuluna ta ndenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbunda tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genyo
nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Aki koponela ba sinistre côté ya te tellement terrain ngo ezalaki pe vaste ache bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram. Olia bana ko sileka na ba télévision ko brandir ba document ezali ko condamner bango ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to kozata to solana bino